bambondo mususu libumwana che salaka ba miso koselaka ya jemo wei makamu koselaka mo wei makamu tanga ko bela bako sundola na baba cook oko mosenga lisungi ngali ngina lo baboya la brino so mukana ndengini obiki ifoza mutema mabe bosale loko moboyena mobali po procédure yozwa mukanda kwaya ke ndenga uzawana ozi mukanda ya jani ndenga fana na poto wana incapable ya kotindela même Andy Star $50 na condamné mo weite mais nazo condamné yo la brine moi si ya malonga ata olobi na wela na famille nanga mais famille mobali pe ata mo ba miette baliaka est-ce que Andy Star abandoko zota $50 ya jani est-ce que Lasconi aneko zota $100 ya jani Parna monaka papa mabe ozo bimisa ya jani pa bana ne mabe ozo bimisa ya jani irresponsable na peme na bana na ye oke na Kinshasa awa ya jani ba ndongo saila bana ye même si bazaki sika moko te mais mususu pe bazaki na bango sika moko anoso kipe na bana na ye mais yo mwasi mobimba oye pena ko boma mobali pena obomele pena foyer na ye parce que tant obomi ya jani obomi na foyer na ye ba ne belo ya sala bango ale bino bato kozoya ko telema obinga ye moi soki Chantal Bola oyo na ebite libanga réunion ezalaki bazobenga nga balobi mbutu koti na réunion entre comité directeur na papa Masum na groupe Six Choc Loyenge boyo kana s'il vous plaît era ngobo ba chroniqueur ba chroniqueuse ba ngolo ba buzo ba la télé ngana ko kiko ba buzo ba te na respectaka NTPC mais kimie kota e comme un moment ya ko wela mbongo te s'il vous plaît bolo na kimia bozali ba papa na biso bolo na kimia mama tika kolanda Chantal Bola ye moko na aboma vina nyata vine mambeta oko koma mwasi ya réseaux sociaux ato sali ya jani mabe ato sali boy viezo continue lukosa la vina yo kutsoko zalaki mwasi pena olinga ko zala na komi kitisa ndima mafinga nyoso mikitisa la brine tika ko tya kiteti na wana nde yango na kosalisa bato makambo bazokanisa te tika kiteti o ngai na lenda Chantal Bola kotoa biso lenda bana basi mususu bakotela baleto bakotela baniki menga omona pe bele bakoya kokotela yo kolanda bango te oyo sala ezali lisumu oyo memaka bato na kufa tosuete te kokufa mais tolobi kaka ke sala effort kosalaki mvuni te o nakoya na nga te biloko yango mpe kutu embadi mama okotika na charge mo na vi na yo ozala kimia te nga mnazo biso toza babantu la brine wana kutakie na chiti avani alelika wana sumu bala moba sumbi sikoyo yangwana akufi ko bizo to ndima ndino banini wana ba vexer de lui wana beze bele bele ko papa sikoyo balo wana ya zo binsa zo manele wana nemo so. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au besoin d'Abisso partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, 207 de la presse. Moukou Amoro de la presse, préfet de discipline, Papa Koulouta, famille Libota, et Bakombo, et Koyakaka, et Bélé. Merci beaucoup, Nabino Toubolanda Bissona, Congo Victoria TV, Yemoko Clarisse Plasma, Asale Libino, pour nous pesa Bino ba news, et surtout, il y a Belvi Kandi, et na ba actualité, Moussou, Oezo Kota na internet, Nenge tozolo bela lelo liwaya ya jani na ebisio kozanga dolipra di te place oza po makambo ezobima kaka ya kobima la brine ya kozwa kiti ovanda moi étant que
leki ya Jani na mi kotisi lelo koma na komi Jerry Fire Kobetox Fire na mi kotisi na famille la brine nga na be mission na côté lelo moi muke na be mission mususu nzoko za boye bande ko bozola na biso eza pasi ko perdre mutu munene boye ya Jani akufi lokola mbwa akufi lokola soso mutu azokata mutema mwasi akangi mutema ya kobenga bapompier te ni ya kobenga ata koavertir ata batu nayebi te eza motema nini oyo naye nanu koloba boye yango moni communauté na biso bacongolais na bacongolaise eza nini au juste bomonisi biso nyonso na mokili Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4. Oyebi ta otomonaka video ya mwana mwasi moko mobala azokata mutema azo filme ye. Boyebi nini oyo ngala lobaka. Lelo yo ekweli biso moko bato théâtre, ekweli biso lisusu ba congolais. Bandeko nanga esali pasi Jani. Bozela na betela minono lisolo Jani na la Sabino Jani azanani. Jani azali acteur oyo akoli to a évolué pembe na ngade d'angadios. Jani azali acteur oyo na Chic Choc Loyenge après ngade d'angadios. Tolo baba Chic Choc Loyenge ba fait na biso bambali sombote ya Freddy te. Ba mettre pas hyper son âme te. Tango pena Chic Choc Loyenge etikali sikoyo na bato lokwa baya Jani baya po Firenze basami mokili ba pilier soko totangi ba pilier liboso zaki Jani Fire nazo bete na bino na lisolo na groupe déjà zaki après ngale d'angadios ye na nzonzingi ya Congo ndenge bane ko sala banzonzingi artiste le mieux payé na bala mibali ezaki Jani Fire. Jani Fire à Longwa Kinshasa, je crois bien producteur à mémoire bango 5 personnes hein, au bakendara poto. Jani Fire à Longwa Kinshasa a keina succès na ye. Mais a bénéficié na succès na été. Biso ko to kanisa ki nenga ke poto wana na succès kendeki na ngo Moscovitch. Ba esobolo. Ba théâtre ndenge na ndenge. Mais Jani ke ko kwa na maboko ya Carabal, ce qui m'a dit Carabal la sorcière. Bande ko bolobi nanga Jerry tika ko benga la brune Carabal la sorcière na bi oui na ko benga ye parce que ce qui totali bien. Ce qui totali bien. Ya Jani akufi kaka neto lelie boya akufi ya Jani babande ko bomé ndamu ndamu. Babandi ko bomé na mutu, babomie na mutema ti ba ko boma makolo. Donc kufa suka ya Jani akufi oyo akufi nde kota makolo po mutu bino mo boyebi mutu ndenge ezaka importance ya mutu na bomo ya mutu toke na mutema parce que akomaki muta ba tension muta ba crise il semblerait que ya Jani Fire arata kutuna AVC donc babande ko boma 3 fois arata AVC. Donc la brine azo boma ya Jani ndamu. Ndenge tokata Thomson mutu libumu na lopele. Ndenge la brine andeko boma ya Jani. Batu bozolo ba Jerry tika ko lo babongo est-ce que ye bomoni asoboza na preuve abomie non ko boma mutu za ndenge nini. Tango boza bino mibale obi bolingo batu bele boyebi bolingo te. Bolingo tango bofandi batu mibale bo mesani. Oko ina kutu mwana ya tata na ona mama na yo likolo bolingo bovani na ye yango monaka mwasi akufi mobala tikala kokite ti akufi mobala akufi mwasi kokite pe mobala kokite alani mobali na ye eza bolingo komesana wana ya Jani la brine banda ko bomenda mundamu eloko lokola kozwa ke kombata ona ebise les unes solo bake akabola bitumba na ya Jani na Junior Wendo plusieurs fois. Montre ya Jani comment na maboko ya Junior Wendo. Wana za ko boma mutu te. Et ça ko boma mutu te mutu pena obi bino bato bo.
Donc Junior Wendo babandeko kabola c'est les inabi a kabola bitumba ya Jani ngate mtu na lobi ngo c'est les ino alobi ka kabola bitumba voir même montre ya Jani et comment na maboko ya Junior Wendo ndeko na linga ko mingi mais osali mabunga ebele na liwa ya Jani batu bazocha au premier cabine na liwa ya Jani po lise zo bima ya batu babomisi ya Jani Junior Wendo kaka yo moko wana lelo José de Londres aza frère na yo za na miziki ya za na théâtre mais lelo Charlie Malula aza na mwana ya yo na ebite oza gu oza elengi na ebite oza ndenge nini ya koligaka bato oyeba ina bango boye ya misatu JP Pana na tangi kombo na Suisse oyebi oyo aloba pona yo oleka na elamba na émission amonela ngo partir à TV elamba na ye ekomi pana yo ndenge nini ya okendaka wawa Junior Wendo okendaka wawa pena biso tozoteka mana wenza bitula donc basi bazokufela yo mais yo makambo oyo ezosala bandeko mitema na bango ezozoka na ebi période moko boye makamba Doris awa na ebi kena Dadi Mola Junior Wendo obi ngala beta masolo na ebi Dadi Mola na Junior Wendo bakoma apela bakoka Jean Doris même oyo akufela mobali papa wana oyo azaka mobala Doris wana batu oyo je crois be boyebi Doris nazo benge na komone ya ndaku mais azalaka autaka na théâtre pa ya Mastor mobali ya Doris o akufaka voir même Junior Wendo finga ye na téléphone pona nini pona Doris donc entre temps azambanda ya papa wana entre temps azaki pe manda ya Dadi Mola lene makambo Dadi Mola kabola na mwasi na ye o to mona basalaka soki babenga ngo nini coutumier soki basalaka fiançailles makambo ebebaka toujours Junior Wendo na kati ser na biso na notre travail na Congo France période mona France fait maïbo mobali na kufaka o babaka tikaka numéro boy na boy mais comment yo mutu moko baotanga komona makambo ebele boye na basi ya batu omoni mutu azwaka basi ya batu okufa no pe kaka liwa oyo oke kokufela na ndako mwana mwasi moko boye lelo yo Labri na préféraki asala Jani oyo asali na pourquoi bakotuna nga Jericho Betox papa kuluta famille bota po enozolo bake Labri na bomisi abomi Jani kovana na mobali 16 ans atako to babi mutema mabe yango opinirie oboyi kopese mukanda opinirie 16 ans oboyi kopese mukanda soi-disant akobandozonge na basine ya Kinshasa soi-disant akokima yo na poto baninga opesa muninga pinisho 5 ans mais Labri no pesa ya Jani chance te na vie oboma ye yango moni na bi obanda ko bomenda ndam kozwela ye voisin ko mambanda na ye ko bimana Junior Wendo et puis ko pimele mukanda tala charge oyo so na mutu donc ozo boma mutu pele donc ya ko bomanda ndam sikoyo yebisanga ya Jani za infidèle ya Jani fallait alinga sundola yo ya Jani alinga tika yo siko pourquoi siko yo vanaki mama nenga peta te Maria mon sang tout est on a sabatu pela que oui na opimela mukana mais moi je suis fidèle na ye likolo nango kota ba vidéo nyo so ya Jani obi na tikala ko mona place abi Labri na za mwasi na ngati na so mituna ezalaki mondo de ya Labri to ya Jani moi je ne pense pas ya Jani ba arobangani parce que moi so atikali na ye moi so abotine ba na misatu eza yo donc ngai si je comprends bien Labri ni nem a obligé qu'il y a Jani le carole baké pire petite sœur après 5 mois à produire un film
petit na ngai aza collègue maza petit na nga au moment où botine 1 mois 2 mois 3 mois et les autres misusu baza ba voisins. Est-ce que ça a sens? Mais les autres nous sommes président Molaï avec tout le respect que je vous dois. C'est comme si on dirait aux hommes que yo nous a souci à l'abri. Koleka peut-être batu nyoso l'abri na za muto na souci nete maman ya Jani fai obi passe atikele nango ko kufela engambe mobali ya niveau wana alele ata mwana na ete na bela succès ya Jana zaki nango a profiter nango te papa na eli ko nango akufi na Kinshasa wa ya Jani incapable ya kotinda mbongo pour la nini na souffrance na tipo ya kendaka ya la brine. Donc la brine na Jani, si je comprends bien, non mon dieu zaki bale vana na ona lesa kona bi mananga ni bali mususu. Nde nazo mona o di bala ndenge nini na force ya Jana zakanango, na autorité ya Jana zakanango, mais na kamwe ye Jana ki ko koma efefela, aki ko koma yuma devant la brine boye. Nazo ba des biloko ya ba West africain poto ka pesa ngona poto basi mso poto ba saila ka mibai na bango biloko ba West africain ko komise ki wele soke za bolingo c'est que ya Jana va atabana ko tala bana azota la bana to ade na bana misatu. Mais pourquoi pas opesa ki muninga chance ya vie wana azwa mukanda au moment oyo yo zui mukanda ta ba vérité musoto komi kokene koyeba mwana moko ba déclarer mwana ya Janité siko ndenge nini même na famille ba kozana ne senga bano batikali wana malgré misuto mona ya mwasi wana elonga ya Jani o pe elonga ya Jani mais sikoyo to komi na ba doute donc tina kata bana na misatu wana moko yo déclara aza mwana ya Janité. Neza nini kobomisa mutu boye kopesa na famille pasi na ebite voisin oyo na ebite et puis lelo neto olo baboye ya nani la brine ngana zo apprendre que la brine ndongo zawana ya Jani na mabele ozana zemi na ebite zemi ya Jani to zemi ya joueur wana o bazo poster wana ancien joueur. La brine on a posé en zoto. Non, moi ça pose en zoto ma kasi boye. Oza colonie na. Moi ça pose en zoto ma kasi boye. Okwa ko fingi sabato ekolo na bino pamba. Peut-être ekolo ngo basaka na bango bongo te. Mais yo te ba ke balobi nazoka bazoba mutete la muluba. Mutete la muluba. Okomi déjà maman ya bana misatu na mutu. Buyo sopi mele mukanda po akokima yo akosala kindumba mais yo moko kutu koleki na ye c'est pas normal et ça normal te lelo yo bato bozo akoloba ke la brine azana bana oui azana bana tokoki ko exposer te to basale mabete te mais tokotalise mabe na ye tokotalisa ye mabe na ye. Biso na moment tozala moment o condamner Mowei te Mowei bino batu musubo zana bozoba Jani afuti ba poka sena ye let na mona Karine Mokonzi yekutu ko alekana bolimbisa nga pena na mwa mono ndira lekana oye bino soki bana ba ye na groupe bolinga ko meka bango bino moko pe bana na yo moko pe Karine apta la presse boy yo zala muto senga e butute po bino moko zaka ba président baronde bayaka vers bino eza na bana musupe aye groupe a ciblé yo président parce que atala ko de la TV a ciblé yo chef. Alors lelo boyo condamné Mowei leti na moni avantira tata mukolo libumu nene boye mbondo loko bafuta ke ba $20 na émission abandi na ye koloba biloba lo bezanga mutu na makolo a condamné Mowei. Pose à $20 à la fufa vim sa libumana ya wandikila lokwa mwana ndekale alelo so tonda melima ebele tala bambondo mususu libumwana oche salaka be miso ko selaka ya je Mowei makamu ko selaka Mowei makamu tanga ko bela bako sundola na babakuku oko mosenga lisungi
nga lingi na lo baboya la brine ozo mukanda ndengini obi ke force amutema mabe bosale loko mobo na mobali po procédure yozo mukanda kwaya ke ndenga ozawana ozi mukanda pour que ta bozo bota de boboti dese mwana muninga pe opese mukanda na relation ya Jani s'il vous plaît la brine relation ya Jani akutanisi yo na ye bosala likamoko po esunga bino mais tala lelo oyo futi donc ovani na yo mobali opese nationalité nani mukanda te mobali asali procédure à risquer azwi relation na ye po yozo mukanda lelo yo bana même na l'école bakoma ko déclarer bazozwa Jani père adoptif mais orgaza papa na bango mais bana bamoni papa na bango souffrance eleki ya modèle la brine azo nyokola na comprendre te ya Jani bakareki na kata mulangi bakareki na libula toilette ou bien nini likona ngo la brine tala muta kosote to babantu tala la brine talanga to babantu est-ce que bike ya Jani akufi na ndaku na yo na ndaku na ye ndaku na bino oyebi omoni bakitetio na mona ona video mo boya na lingi na réseaux sociaux te bo matanga miniature te boya na boya moni kitetio no zo chawana ki juja wana oyo zo choko kanti ozo mona ngo kwa théâtre chic choc lo yenge lo kwa ba pesa bino kombo lo yenge bo memango tina ba vie propre etali yo mama yo za mutu moko moni tango ya na corps ya Jani yaka na biloko nyonso tu ya Jani yako pesa bango matanga yako pesa bango mutu na bango. La brine, je jure fidélité devant le peuple. Soko sali ongana holo banote to babantu. Kolanda Chantal Bola te. Chantal Bola non yemona na premier ma je t'aime, mobala boya ye, likola buzoba ya internet. Pour modèle yozo la Chantal Bola. Si après matanga tokoyoka, bo s'abonner na la brine. O sali pe la team na yo. Na basi oyo ba immature bakoya babandi okotelo azana raison ndenge Chantal Bola okotelo kolanda Chantal Bola te mona mobala tika ye soki olandi Chantal Bola yeba ke ya Jani kufi na mbeto obolalaka na ye obomisi mutu akufi na ndaku alors yo soko cheki teti na koya Kinshasa te na kosala boye te mama etalio parce que famille na baolela oyebi o baoloba te yo monaka mwana video wana oyo bazoloba na sima caméra oyebi te oyo bakosala oyebi te kotia kitete nozo chaona teke ngai ni na zaboye na moni kutu place moko ndire sope bolingi bobunda soki pe problème nini Maxis na nyona bakutu Maxis ngana Maxi batu lelo to condamné mais Maxi Maxi anda ko mona makambo na musika ndenge la brine azo nyokola ya Jani mwasi ya modèle nini oyo bacha batu poto ba nyonso baza mabete mais la brine lelo au salir personnalité bacha poto heureusement bacha poto ebele la majorité ba telemeli likamno tade ba congolais ba komo kende na ba préfecture na ba commis ko kende ko déclarer bana na bazaki bana na ye moi ça ba ne ko faire souffrir ye au moni sikone ba congolais ba telemeli yo parce que nanya ko kotela yo la brine oza mutu mabe oza ba jara ba fille yo abai na mobali a trompé aboy mobali ba ke ko linga homme marié osale lo ni na vie pourtant yo bana ko boya ya Jani opese mukanda soit disant akozongela ba mao ki voulait akozongela ba onyo soto oyebi wana to na poto wana awando ko lokota ko kede ko kima yo siko yo fanda ki nenga peta te poani yo fanda ki teke Maria mama o abotela biso Yesu te ponani siko ozo tromper mobali donc vis-à-vis boye
na voisin mobali pe na boye na voisin moko na poto en face na ye bozo bima na ye likolo na okuta nazoka na masolo ke mukolo mususu aya kokanga bino na ye omoni yango nazosonga kala likambo ke Labrine banda koboma ya Jani mutu lopele et mutu libumu na lopele banda koboma ndambu mutu a raté AVC 3 fois ay siko bino ba Chantal Bola ba Karine Bituloyo bozala na ba problème ba jeter bozoke na kolingaka mibale ya bino moko te mibale ya batu oh bino moko na onde bozala ba stress ba bolingo bozwi sikezo tambola pe bien te ale moi ça sali likambo boye ale bino be censé ba femme est censé ale boye bozo bake botika kolobele bongo azana bana ya tika na bomengo est-ce que vous voyez que Labrine tika na bomengo wana bana wana et puis na ndimite bana na pe bakomi le na conscience ba yebi makambu est-ce que bana ba kozana bolingo à Labrine parce que bana déjà dans l'école na bango kuna déjà ba déclarer déjà que papa na biso zo souffrir est-ce que ba kozana pe na mi tout ni question est-ce que bana ba kozana bolingo à Labrine bana ba kofanger papa na bango te wana makanisi na ngezo tinda ngaka popoto pesa mboka mibeko mwana kokiko lelo bana nande bazana soki lelo babike asali papa na biso mabe carrément Labrine auquel la place à passi parce que yo zo mono sa mwasi ono soto ko loba ba koyoka mais mwana pe soka déclarer devant justice boy que papa na so ba ne ko faire ane ko nyokoma mama na so na nyokona papa na biso embadi mama matala na so sala wana ya talaka niveau mwasi oza incapable ya matanga eza na ndaku place bino mozali na mobali likola maloba mabe na yo bakena matanga na salle obiki oza mwa mabe tango zo ya pas sani mokili na tonde wana tozo répéter na banda ko mono ndie fille moko boye bien éduqué bon bien éduqué éducation pe qui paraté pour muto saloma mais ozo bimisa elongia ya makambo zo salite Labrine tango bande ko ya oyebit na veni tonde tango to répéter chez Marie Béni non mona malamu yo pe ka musala na Labrine ko sala ka mibali mabe mobali oya kenisa ko nzela poto wana akota ka prison mo boye même pas ya 1 mois bu oboya na mwana nena maboko na bite mwana ngakenda osaka ndiye na mwana nena maboko wana pire vient na ya Kasavubu na victoire wana période oyo yo oke poto on dira faut que le poto ngam na filma matanga ya mobali wana o asala ki okende wana mobali matanga ya mama na bango akufaka na Kasavubu wana donc nakolo bake ya Jani lelo place azana kunda azolela na kombo na yo famille ya Jani baolela na kombo no famille mobali wa mema onzela wana ya poto po kende balela na kombo na yo mobali azwa pasi bakangaka ye obina ozeli ata 6 mois te mbala moko changement de bande brisque sans kinonta okomi na maboko ya mobali mosusu siko yo moko na noza bongo ebongo kaka poti eza na lisu no ozoko kolongola yango te nde oningaka olongola oyo eza na miso ya Jani Labrine oza mabe Labrine oza mabe soki ngayo na kochange mboka na okende kofanda ata na bandundu ya poto pena mokili ebanga lisu te mais lokolo osila soni na bato bazo encourage yo lenda après wana okozwanoka mobali continue na mobali wana oyo bande kotrompe ya Jani yana pe nayoki mwasi ne pe kuna baverité pe ezobima kuna ya moyibo oyo bande koyiba ezalaki nazomituna ezalaki posa nzoto kaka toni po Junior Wendo mabe mwa mobali na seul joueur mabe tozoyoka kutu selon les informations mwana obike ya Jani na chance te mwana moko aza kati wana aza mwana soi-disant soki ya comédien moko toyebi ye Labrine na biso Labrine wa mabe
nango na tuni mobali ni na sala ka mabe na la brine oyo ye ko futa ya Jani boy mobali ni na sala nyokola ka na vie obi bo savanga pe na bo ma pe na Jani na nyokole na place mobali na nyokolanga eza mobali ni non c'est pas normal kobomisa mutu boelelo famille na ye mama na komi na pasi ali ata mbonga mwana ngote mwana nga kenda poto la brine o bloka ya Jani nyoso ya Jani koma soka so so na mutu akika mungongono akiti téléphone na se mungongo komo kende mode avion mobala za toto solo la ça va to longole makamba bomisa ya Jani ninga fali na poto wana ya Jani ninga fali na poto wana incapable ya kotindela même Andy Star $50 na condamné mon weight mais na so condamné yo la brine moi si ya malonga ata olobi na wela na famille nanga mais famille mon bali pe ata mo ba miette baliaka est-ce que Andy Star abana ko zota $50 ya Jani est-ce que Lasconi ana ko zota $100 ya Jani bana mona ka papa mabe bazo ozo bimisa ya Jani de pa bana ne mabe ozo bimisa ya Jani irresponsable na peme na bana na ye oke na Kinshasa awa ya Jani ba ndongo saila bana ye même si bazaki esika moko te mais mususu pe bazaki na bango esika moko ano s'occuper na bana na ye mais yo mwasi mobimba oye pena ko boma mobali pena obomele pena foyer na ye parce que tango bomi ya Jani obomi na foyer na ye bana ebelo ya sala bango ale bino bato kozoya ko telema obinga ye moi soki Chantal Bola oyo na ebite libanga ko babwaka na makelele wana ba ministère bino na yo nem te pesa mutu makasi bu Chantal Bola zali parmi bana baso ba BBC bana basi na communauté na biso makasi ya la brine nyoso ko zola na Chantal Bola etalio yemo wana na za crédible te yemo wana za mwasa malonga te mais soki yo zola na Chantal Bola embadi mama etalio ngai na lobi lokola mutu nyoso alobaka la brine sala effort ya Jana kufi na ndaku côté mususu ezolobo olobi ozala kite côté mususu akufi ye wana na misu na yo siko to ndimela nani likolo nango sango ye Kinshasa 13h mais il paraît-il ya Jana kufa kine soki 11h 12h 13h 2h du temps on a ko position obane ko luka oye basoki pe mekatani to pe mekatani te po benga parce que lelo communication za vite muto bato azokata mutema muto bato azokufa muto bato akufi obombi sango wana nanu il paraît-il même na kata ndaku oboyi ko benga même intervention moko donc osaki na posa akufa eza problème te la brine soki yo penza lokolo za la mutema ya mabe nga kutu na olobaka ke nzamba lola ko futa yo la salaire du péché c'est la mort oyo sali ezali sumu ezali sumu kasi ya konyokola mutu boye 16 ans ezali sumu alors na ko pesa information boye bato théâtre pe to satolo na okimia lobby réunion ezalaki bazobenga nga balobi mbutu koti na réunion entre comité directeur na papa Masum na groupe Six Choc Loyenge boyokana s'il vous plaît erango bolobaki ba chroniqueuse baka koloba buzo ba la télé nga na koki koloba buzo ba te na respectaka NTPC mais kimie kota et comme un moment ya kowela mbongo te s'il vous plaît bolo na kimia bozali ba papa na biso bolo na kimia mama ya Jani atiki pe banebele mbongo soki bakundiye lokwa mama Denise Nyakero azui charge wana ya corps et ya charge makamu nyonso ngabona no ba corps et ya babi makamu nyonso mama Denise Nyakero achea et mécène moko pe apesi damonaki na vidéo $10,000 donc Jani azali muto abato
Maman Denise Nyakero on a le bango chaque fois. Au moins il va comédien. Classe m'appelle ça moi 5 minutes sur le bien non va comédien comme maman Denise Nyakero. Maman Denise Nyakero asala kana ye makambu ya malamu. Mais ma comédien totika hypocrisie. Totika buzoba. Depuis 1960, ti lelo banda ba mwana ntusu banda ba mulu manadanga comédien tikala kozala na assurance maladie te botuna nga gérer bongo ba comédien bazui nyonso ata bazui 100 baza banani ba comédien te assurance maladie de l'autre mo yoka comédien ndo kufa na hôpital à dispensaire mo ya quartier mais lelo to souhaiter que ba kufa bongo mo yoka comédien na HJ o comédien na Ngaliema bazui prise en charge nyonso grâce à maman Denise Nyakero. Mais ba comédien na kati na biso toza mitema mabe. Maman Denise Nyakero oya te boye a se vanter a lo baboye. Non, mutu soka pesi o mai pesa ye merci. Merci na biso za kawapi biso ba comédien ezali na TV. Ngala lo baka na batu, maman Denise a pesi mbongo na matanga mama Ndondo. Motala matanga ndenge bimisaka famille Kabwadi o koto a Keboye leki na Keboye. Oh papa masumo na ba kutu tala mwana wana zi flotte ko biku vando na flotte. Ezaka mbongo en espèce au maman Denise Nyakero a pesaka. Mais tala attitude ya ba comédien. Ba loba ya ngote ba tombola kaka mutu moko. Ebembe ya vient na biso kokodioko. Kokodioko ba kufa nzela moko na nanyo. Nasomo sa mutu ba kufa na nzela moko. Tous les deux corps wana nyonso charge maman Denise Nyakero. Tozolo bangote po oyalo bo chéri osaka muta IDPS taza muta IDPS te. Mais na koloba boy maman Denise Nyakero, maman Olive Lembe Kabila. Baza ba maman ba osunga biso. Mais ma comédien botika koteri obosala kawana. Botika makujos ke entel kaka ndem tazo sala te, bazo sala bango mibale. Bazo sala bango mibale. Donc cela veut dire totika ba polémique na biso zanga mutuna makolo. Bato bo lesaka bana na bino kana mbongo ya YouTube, mbongo ya buzoba ya koloba makamba lukuta. Bazaba mama na biso mibale oya sungi. Ba pekisi pe moko ta sala. Lokola ye déjà sa sali wana, yoko sala note te. Biso pona biso to mona ke bango no so mibale baza important. Ba comédien botika bozoba. Na bozoba na bino nde valeur na biso zo yebana te. Ici je parle étant que comédien et puis président ya groupe nanga tanga na sali groupe bato belé ba kengela bino obimana te obunga. Toyeba ko respecter bato. Toyeba ko respecter bato. Toyeba ko respecter bato. Donc c'est ça on a ngana loba yango wana. Donc merci beaucoup na bino tout bolanda ngai na Congo Victoria Télévision. Jerry Kobetox, papa Kuluta famille Bota. Je crois bien na komi na suka. Totika la toujours na programme ya matanga ya Janify ba comédien surtout ya poto tous la toujours unis et ensemble. Merci beaucoup na bino tout bolanda kinga labrine. Ya Jani akufi na ndaku. Bovana na ye. Tika kolanda Chantal Bola ye moko na aboma vina nyata vine mambeta oko koma mwasi ya réseaux sociaux ato sali ya Jani mabe ato sali boy vie zo continue lukosa la vina yo kutsoko zalaki mwasi pena olinga ko zala na komi kitisa ndima mafinga nyoso mikitisa la brine tika ko tya kiteti na kiteti na wana nde yango ko salisa batu makambo bazoka nisate tika kiteti o ngai na lenda Chantal Boba kotoa biso lenda bana basi mususu bakotela ba lecho bakotela ba niki menga o mona pe bele bakoya kokotela yo kolanda bango te oyo saleza lisumu oyo mema batu na kufa to souhaiter te ko kufa mais to lobika ke ça l'effort ko sala ki mvuni te o nakoya na ngate biloko ngo pe kutu mbadi mama okotika na tala okotika na charge mo na vie na yo ozala kimia tenga mnazo biso toza ba bantu la bride toza ba bantu
j'espère que na lobby oh garçon ali tout toi lobaka na lobby erango soki pe bato bobombela nga ba vidéo bobomba bokomona bino moko a respecter o nga na lobby parce que asali ya Jani oyo mwasi akoka kosala mobali nete konyokola mobali tina niveau oyo koboma mobali ndambu eza vraiment pasi eza pasi yo ndenge otika ino wana mobali mosusu ero oyo bazanga mpe soni oyo bazanga kobanga akomosa elode ya kalikile azolinga ye bakati na yo labrine ndenge nini omekisaka yango bato boye ye pa meka yango nani ozino bamarché mais bima na likambo na famille ya Jani a bon attendeur sali merci beaucoup bolandaki nga merci tokutani na numéro ezali koya